Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Ça brûle entre Papa Sango Israël Mutombo Naba TikTokers. Bandego, na seki na lembi. Na seki na lembi na bi. Oh, mais maman yo, ndenge kende ke bien te. Sango abwaki libange pa ba TikTokers. Bango pe bazongi. Ba besi pe sango bordure. Bandego, non chez la bin ba vidéo oh. Maya Tomba l'influenceuse Mikolo yo. Aza influenceuse à TikTok pour na bato ba yebiete. Non chez la bin ba vidéo de ba influenceuse ba tombo keli Papa Sango. Sango Israël Mutombo biso to yebie que aza politicien, asa ba émission politique, aza chronique ba bien en chronique ne. Il y a politique. Bon compléter ba commentaire. Il fait des émissions politiques. Tu as vu que cahier de charges d'émission est ça beau solo na politique la politique. Mais depuis un certain temps, Tomoni est changé et comme mingi ba musicien, ti te mona et comme ce qui actualité ezande biso to ça ba émission actualité boy. Ce qui ezali Tomoni Papa Sango aye malgré mamba politique a koloba aye apesi point de vue na ye makambuya après 6 points de venir par rapport à l'actualité quoi tout le monde est Marcelo Marambo en tout cas tout le monde qui vraiment Marambo et belé Papa Sango ayaki koloba alobaka disons. Alors mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel, qu'est-ce qui s'est passé? Influenceuse batomboki Papa Sango même si influenceuse bola ki sabanda kuna bino à s'attaquer directement na Maria. Maria wana l'influenceuse yé pas ayaye ko répondre Papa Sango et comme il aura la guerre entre bango. Mais ce qui n'est pas juste et ce qui n'est pas I don't know, je sais pas comment dire o eza makamoko son iza bassesse. Tout le monde Papa Sango apesi de filles bala ki sabanda kuna bango. Non cha ba vidéo s'il vous plaît boza et vos apaisements. Nebi ke bino ba abonné na boza ba tout ba intellectuel, ba to mitu et ça là. Vous avez calme, vous avez racheté, hein, vous avez précipité. Non, tu as ma vidéo. Maintenant, expliquer un tout petit peu, ok? Merci pour la compréhension, Nabino. Merci, bah, like, na, bah, commentaire. Papa Sango, s'il vous plaît, avant de continuer notre émission, nous allons battre la crédibilité. TikTok, oh, ozo luka ba rando na ba TikTok. Ba koya ko kitisa yo pamba parce que level oyo zanango wa likolo. Tala yo o attaquera même na ba président de la République. Papa Sango yo ozo attaquer ba Nicolas Kazadi, tala ba mbongo bazanango, tala ba tuminene ba ministre. Yo tchaka bras de fer na bango. Mais lelo pourquoi ozo tomber si bas na ba influenceuse? O komi ba do ba ko tande ba mo sakana yo. Vous avez vidéo bo landa bino moko. Cahier de charge ça ya de bité peut-être changer cahier de charge. O tchaka non, o ça mission culturelle. Mais l'autre on a beau solo. L'influenceuse a lobby Papa Sango a benga kay aller kan émission. Papa s'il vous plaît. Na mbongo oza nango oui neto lobaka oza na mbongo y a pas de problème. Na crédibilité pe oza nango Sango. O comme niveau ya rendre l'influenceuse. Non. O mi ki sa bo pona nini. Non, tu as bien ma vidéo bon. Alors, sans plus tarder, to landa ma vidéo, bota la place rendre bandaki. Qu'est-ce qui s'est passé? Na bana ma vidéo ya Papa Sango azo ba influencer donc nyonso o na Holanda nazo tshela bino bolanda nanu tina suka et puis ngai na bino tokozonga pour to clôturer. OK? Alors n'hésitez pas de vous abonner, partager, aimer et commenter sans oublier la cloche de notification. Allez, let's go. Je n'ai rien dit. Ba TikTokers nyonso nazomona. Je voulais quand même dire quelque chose sur des TikTokers. Ba TikTokers nyonso nazomona bazotambola bazaka ba TikTokers. Bazalaka na bilamba basika. TikTokers nyonso
bazaka na bilamba sika fo de te ba nango ya sika si ba telisi elongi ba vani na place à bien ba photo banda ko na bino mona na te place tata nona mama no ba bota yo mona na te pour tozu ba information que la banda ko ba tata na bino boza même na problème ba rideau ils ont posé problème mais vie au bolingo la kisabiso c'est comme si vous vivez mieux chez vous bozo te que la biso image eza contraire na réalité na bino ba tiktoker zebe bon la kisana banda ko ya ba tata na ba maman ba boti bino to mona na boyaka kobimaka sika déjà la télévision so sombi elamba lemso lambi olati elamba ya boutique konyokolaka baninga na télévision konyokolaka baninga na TikTok tala bato musu bazokende kokota ntina ndako nganga ka pona kolanda tiktokers moko oyo azopesa impression c'est comme s'il est quelque chose alors kazana eka pauvre orgueilleuse moko ya pamba qui n'a rien à voir. Lakisa biso photo bo sala ba tiktokers opération lakisa photo et pas na bino sala vidéo na ndako tata na mama no totala ba biga ndenge po bino no ba tiktokers biso to kola bien to zaka mbongo tata na biso tout ça mais bo lakisa na toye ba place obino bo uti po bino no so pauvre azate bo zalaka bato mbongo to bino no so bobonga déjà bo zala complexe moko bino ba tiktokers oyo olokoti mwa mobile na yo moko d'abord yo mo mutolingi ya lingaki yo tendo lingi yo ndo sali ba vase yo tiktokers oke kozwa funga ya Dubai funga ezali bana kwata ba funga babenga bango na Dubai ba funga obi ozwi share na yo awa na bana na nzela obi ozwi kopera na moko maître ozwi olobite yenda ko yo nde mutolingi mais website na komiso mutu munene ngala tiktokers na bana no bengo na TV homme d'affaires o mo bengi homme d'affaires ça comme ça. C'est un chômeur, il fait quoi? Ozo bon sabona mbali ya bato. Aza chômeur. Ti ozo benge homme d'affaires. Batu no mona mbali na saga nini? Même na famille batu no te mona mbali na za courage. Ministère ba courage zala. Bozo vendre ba illusion na bato. Botika kokosa bato. O ça les photos la tabila mozo filmer o moni ke na na bassin o mibendi libu muna neza déjà na ba jané mar mi si c'est côté géographie ezali mais o lati ceinture o mi fini o mi fioni o mi hendi mini pour la sabatu kozana taille mais yo moko yebi kezama kio na ozo ko sabatu baninga no bakokita okende ko tia ceinture aza mutu apemba ko kufa pam ozo tambola kana geno bendi mais yo moko yebi ke loko zate ba jané mar ese tondia au pakoli faux de te elongi wana eza yo te otie filtré osali biloko ebele otie anti-rui so bakuti yo na 5 heures moto akokanisa obeli monkeypox botika lokuta bo se contenter na oyo boza nango je sais que za nzambe apambolaka ndenge apamboli biso soki nzambe apesi yo pesa yo soki nzambe apesi yo kumisa ye c'est tout pourquoi bozokosa baninga na bino bandako na bino eyebani te bino bovandaka wapi pa na bino ezalaka wapi bon la kisana ba photo a pana bino boya ka na premier mot là ko kanganga ba photo est-ce que ça pana bino eza pana bino na tunaki bino lobi mutu oyo asaleli yo nyonso asombi elamba pesi plante yende mutasomi na basaka na statue no chaka photo na yete ozocha ya Benzema na Vinicius to ya Mbappé bakuzala bino ozala ba na relation bango na tosomba première partie. Hey guys, j'espère que vous allez bien, voilà. Nayo qui sont papa mon boui. Azamande flou quoi la chèvre de Messi Segen. Aïe les super TikTokers, non puis y a un bino pinza. Vous sentir que ma TikTokers baga na mode faut aussi baga na TikTokers, non puis désormais on ne sait rien à lo yengi. Yo manqué ba TikTokers aïe baga on manqué. C'est ça. Ah bazo manqué ba TikTokers respect, on manqué ba influenceurs respect. Tout le jour, nous avons le bazar. Papa n'a pas fois à checker au bas TikTokers, tout le monde a peut-être cible dans les angas. La première fois que cible dans les angas, au bien ça va l'émission à boya. Au colo de bas TikTokers dans musalani, et puis le bas monde nous était à côté. Pour quand on a quand une émission na mon été yoté. Au le quand on cette émission na une actualité na pas bas TikTokers. Ma chérie mon frère, tu vas prendre ça. Non, tu vas prendre ça. Tellement bino bozo te makaka te baba mikolo bolingi succès le kwalika bino bosa ba émission na bino réunion bon na TikTok ezini na yeta na plateau na bino yelo katalika poni bolingi bolita na respect zolinga bino yena mandefo yena ba veste yena ba cravate mais bino bozo boya respect d'accord papa mais de toute façon nous la venir surtout cible na boya kwa une émission bizanga platine de l'homme ba na une émission na tie ba chimuke siko le loko ko sanksi ba TikTok est comme on a ba dap na monte yo mon dap no to place ça
Tu es dans la famille. Tu es dans la famille. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Tel épisode du Cameroun, comme tous les jours victime, quand il y a un problème, et puis il y a papa Mikolo. Et il y a un jeune garçon, un jeune fille, papa Mikolo, il a kabisé, il a raté mon outil. C'est l'effet entre nous, les TikTokers. Mais on est dans la communauté, nous sommes à papa, mais c'est Séguin, il bat là. Ce message est particulièrement adressé à Papa Sango. Je vous dois le respect. L'éducation m'oblige à vous respecter. Vous savez, il est impossible pour un enfant de gifler son père ou un adulte du dos tant que ce dernier ne lui a pas cédé son dos pour être gratté. Il est impossible. À votre âge, vous êtes la vraie définition parfaite que l'âge n'est pas synonyme de la maturité. Il y a des hommes de 25 ans et il y a des garçons de votre âge. Papa Sango, vous êtes très mal élevé. Je me paye le luxe de vous le dire. Vous êtes impoli, mal élevé. Pour un homme qui a la facilité de s'attaquer au physique d'une femme et d'en parler de manière aussi légère, je plains ses enfants. Je plains sa femme. Vous êtes une honte pour vos enfants. Vous êtes une honte pour votre femme. Parce que votre femme est appelée à changer. Son corps est appelé à changer. Son corps est appelé à être modifié. Et il est impossible pour une personne qui se fait respecter de s'attaquer au physique d'une femme. Vous êtes une honte de la société congolaise. Vous êtes mal poli, mal élevé, très mal éduqué. Les enfants ont la possibilité et la facilité de s'adhérer dans le milieu dans lequel il s'y trouve. Il est impossible à un enfant qui a grandi dans un milieu où un père insulte les femmes qu'il ne puisse pas aussi insulter les femmes. C'est très impossible. La probabilité sur l'échelle de 100, minimum c'est 0,1. Peut-être. Le reste, c'est du chaos, du chaotisme. Vous êtes impoli. Personne n'oblige qui que ce soit sur les réseaux sociaux de suivre qui que ce soit. Et influençable, la personne qui est déjà de nature envieuse. C'est impossible pour une personne qui n'est pas envieuse de se faire influencer. C'est impossible. Tout le monde vit dans un monde illusoire. Tout le monde, même vous, vous y êtes. Même vous, vous y êtes. Seuls vous et vos maîtresses et votre femme qui savent exactement qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas celui que vous présentez sur les réseaux. Vous n'êtes pas celui que vous présentez dans la vraie vie. Vous le savez. Vos maîtresses le savent. Votre femme le sait. Votre belle famille, etc. sont au courant. Alors ne venez pas accuser les gens ici sur les réseaux sociaux alors que vous y êtes aussi avec nous. Non. Tout le monde vit dans un monde illusoire. Personne ne viendra dire sur les réseaux sociaux qu'elle y était. Personne ne viendra démontrer sa pauvreté sur les réseaux sociaux. Personne. Il est impossible à l'être humain de venir présenter sa pauvreté, le niveau de sa pauvreté sur les réseaux sociaux. C'est impossible. Même un père, un parent responsable ne va jamais aller dire aux gens, il n'a pas voisin, c'est impossible. C'est impossible. Ah, trop coup, il pesa mukolo. Non. Le reflet de l'illusion n'a jamais été un péché. Non. Pêche, c'est lui qui veut entrer et percer dans ce reflet. C'est celui-là qui pêche. C'est celui-là qui pêche. Merci beaucoup, mes abonnés, les abonnés de Bibi Shombombo officiel. J'espère que Binomo Bolandi, ma vidéo, Oyo, n'a proposé Bino. Merci na confiance na Bino. Merci na ndenge bolanda ngati na suka. Na sepeli na Bino pe na sepela na Bino na ndenge mo mukete. Bato bayaka ko partager, ko s'abonner. En tout cas, merci na confiance na Bino. Alors, Bolandi Bino moko, Nathalie Boé, surtout la fille au alobi, Papa Sango, tu es tombé plus bas. Yo za mutu moro boye, oro sa babiloro te. Donc, eza loko la mukolo, soko lingi mo muke apoto buso bate, respecte-toi. Respecte-toi. Papa, kokipe makambu na bango te. Eza, oui, omoni polémique. Polémique eza bien ematisa yo.
mais epoto buzoba. Soko ozali déjà na monde wana polémique, yo il faut supporter. Pour na monde wana, bofingelo ba parents, bofingela mwasi, bofingela mobali, bofingela yo bana, bako bimisa na ba photo ya bana na yo ya bakendaka classe. Bako bimisa photo ya mwasi na yo mamozo sa za na salon de coiffure. Pona nini oponi monde arando. Babiso topona monde ya rando te, yango mo tozande tozabo to kende ka malembe malembe. Mais songa na kota na monde arando, mais ero partout ba ebinga. Na banda musala okala, nga na banda musala oyo kala. Na banda no depuis Congo. Nga na banda musala o na 2009. Nde na banda musala o na Congo. J'ai travaillé à la CBS, na travaillé mingi na CBS. Na longo na CBS ba 2013 nde na koti mboko. Malgré 2013 na kota mboko. Na no sa ara musala o. Wala ba série des akino ya ba CD en Afrique du Sud quand même soko bigeno bibi je suis journaliste moko. Wana ba série na internet yena ote ba CD après internet na yo kota na Congo promo papa nzamba sungi nde na ko bana na chaîne na ngai o. Mais naza malembe kaka nazo précipité te ponini na lingi monde ya rando te. Poso na mina kota monde arado kota ko loba. Na loba pe bien. Rando to sala ngo propre. Na sala ngo makasi na kota ko za rancunière na ozala pe na ko kende pe na ko botela pe mutu mu comprendre te. Mais Nathalie Bonabinga te ronda ngeza wana te. Yango no ke malembe. Mais so za na rando mais ero boye banga kala na monde arando. Mais ce que monde arando zala sko makasi. O fingi sa famille na yo, libota na yo, mobali na yo, baza tout autour na yo po lingango po orotika te po so rotiki osili. Donc ça obligé oya kaka koloba, ya kaka na bakima, loba kaka finga kaka. Boye bayi milaka mobali na yo, bayi po surtout ba toucher la mingi pas mobali, ba toucher la mingi mobali, mwana na ba parents. Ils vont toucher là où ça fait mal. Il faut faire attention. Yango papa sango, s'il vous plaît. Longwa na mondo ya rando. Longwa na mondo ya rando. Tala bana ba tiktokers mususu ba yebi to yebi bango te, mais tala bazo bima, bazo ya ko recadrer yo. Ponini okoti na buzoba ya ba TikTok. Mais tika bango, oui to yebi ke na TikTok eza monde eza monde moko à part. Kuna ba benga mboka ya mwana na mwana. Sala makambuno po okozwa mafinga mondo soko mesena mafinga te oko sa crise bako finga yo na façon moko oko imaginer te mais soko za strong te za nerf solide te o lâcher ta l'influenceuse ya biya za kuna te abiya gagner vie na ndina vidéo mo abi a gagner vie na ye na ofinga a gagner vie na rando, c'est ça. Pour ne rendre le bel l'homme morté. Soit bien manquer au respect, ou manquer au respect propre. Il y a des gens comme ça. Mais ça, ma toumusouzou, a kokane ko manquer mon colo respecté. A jamais au koka ko manquer mon colo respect. Tant que non, c'est pas mon éducation. Oh, les éducations n'en gatinga n'a manquer respecté. Mais ça, mon toumusouzou, soit le bien finga, au fingo propre. Ako finga yo propre, fingi yo pe finga ba parents na yo expliquer au place au place au botama aza à l'aise. Bon on a tapé ça ba film sur ba réseaux sociaux awa. O moni ke mutu mo azo finga mais yimo kotali obi obi ya makasi al yimo kotali okokate. Mais ça ba tu musu bongo mutu musu pe so bien finga en dehors à caméra kande na lo babwe. Mutu musu so bien finga au fingo pe bien bo sali pe matata comprendre te mais na caméra yebake mokili mobima ba Orlando. Bato basala biloko wana. Est-ce que baza rappelle ma belle famille? Est-ce que baza rappelle na mibali? Est-ce que baza rappelle na entourage famille? Famille ba ba lo ba rappelle lo morote. Na mi tout na non bon me rappelle ko pesa nga ba réponse. Bandeko, réseaux sociaux et comme matisao et kitisope. Réseaux sociaux batumi bakufa na sonia batumi bakufa tellement tu mon na réseaux sociaux ebite retourner aux ongele yo muto sa ne rando ebite muto na soka liara batu na butu obi combien de personnes o yeli na butu
omoninga mutu ba asangelo kote ngana munoko osangelo kote mama bandeko bato baza na réseaux sociaux obayebi liso ya Angelica Mandele na soki Mandele na akufaka azaka chroniqueuse moko akufaka on dirait na pasi ya kobota on dirait abotaka po akufi biloko moko boye azalaka rancunière moko ya osakana te bato bayebi ye ando baseremo nga na baseremo azaka andosa ba succès azaka na ba live azofinga nga na mère boss ngai boye na boye bazofinga bazaka na ba rancune na bato bezaka ye moko te mais bazaka ba rancune na bato bili et osala ke on dirait akufa na pasi ya kobota si je me trompe pas ikosa ba 2020 non ikosa ba 2021 si je me trompe pas 2021 parce qu'on a ba sera akufa nga na kendaka Congo akufa wana era osa ba rancune azaka na zemi na libumu osa ba live mais na zemi na libumu bandeko pourquoi vous exposer comme ça ezana mutu mususu a profiter ka era moni ozana rando na mutu a profiter na sima rando wana s'il vous plaît nayebi soki na communauté ya bato mususu pe ba rando ezaka nesi ya biso na kini biso réseaux sociaux na biso surtout na TikTok eza ne monde à rando na TikTok na biso ya ba congolais kuna ka so ko sa TikTok omona kana ba page zaka yo nyama na yo kuna yo za na loro te nga na mutuka nga na bonga na vie mutu apasi donc peut-être omona ka kofinga na kofinga mais na ba page mususu ya ba communauté mususu mais soko omona mama mususu ba Nigeria bandeko nanga bazolia mbongo na ba réseaux sociaux oyo yongo mona Nigeria omona asali peut-être 4 ans na réseaux sociaux atelemisi mama na ndako atelemisi 2 niveaux Nigeria eza na réseaux sociaux o bato bakoma ba millionnaire toko samate omoni avantage moi mukie biso bato bayebi moi anglais moi mukie eza po nini okokota na communauté mususu oki moi anglais o comprendre obikente bato ba fonctionnera boy moi avantage ya mwana na kota na babiloko na bango otala keno mais moi na yo réseaux sociaux des ans mais moi na pas vie échanger po na nini RIA aluki moi créativité moko boy kana TikTok wana pas vie échanger nayebi te vraiment so na mona bango bazaka trop na biloko lokwa biso en tout cas vraiment wana na mona ngo trop te mais bango mingi bazaka bato ba gag surtout na ba TikTok na bango bato ba gag bazoye osati ba contenu na bango eza ke asali contenu mo boy ekotisele mbongo ok na Facebook ya ba Nigeria omona ba Nigeria baosa ba contenu mo ba 5 millions d'abonnés 6 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés. Autant de contenu, autant que non. Pour Facebook, peut ba fouta rabato. So aux un pays où ils sont éligibles. Ba fouta. Ils sont pays où ils sont éligibles. En tout cas, comme ils kosa na te bako fouta yo. Mais tala ba na na mona fi moro boy oma. Ponga mingi na landa na culture étrangère. Na mekano ko yeba pe biloko bango basala po na linga nazaka focaliser biso Congo bandeko na kote pa oma wana ana Facebook comme ne oma bobetaka oma bo mone na Facebook bandeko ana plus de 5 millions d'abonnés ya sala ka bagagi ya mike j'espère que na mboka na ba monétiser bandeko alakisa ndako atonga alobi omoni ndako nga na tongi na tongi on a mbongo ya Facebook so bokote pa oma wana bo mona aposta pe ndako na abi atonga on a mbongo ya Facebook asala ka ba vidéo ya ba 3 minutes ba 4 minutes ba 2 minutes mais ba vidéo mo c'est éducatif ba vidéo mo donc esa ba vidéo ka ba gag ka biso to sala bandeko atonga ndako na tali ndako na Nigeria nde baloba on a Nigeria bandako eza nango et moins cher. Maintenant, moins cher, on a le retour en zéla, il faut travailler pour ça. Nathalie Ndara Tonga, je me suis dit, mais bato ba osala mbongo. Mais Congolais, pourquoi tu as la distraction, boy? Biso to kana biloko moko. Soki muninga osala boy, yepe Olandi. Osaka na ba futilité. Obi ke Nathalie nabi, non. Ndaku. Tasikota na ndaku anotala. Nabi non, parce que bazui conscience. Nega zaboy azui conscience.
As-tu conscience à vie que non, je dois travailler pour ma vie. Tala lelo. Atelemisi ndako. Mais il y a des TikTokers, nous sommes TikTokers en ligne, nous sommes Atelemisi ndako. Il faut que tu photo na chela bino. Pour bango ba timbela ngope depuis ba timbela. Biso ba miso tozo ngo na retard. Eza ba tumusu ba banda TikTok o kala. Mais biso oko comprendre ka na retard. Et donc pour le TikTok na retard. OK ba banda ngo tongo. Yon e mon avis hein. Il faut sambela nzambe ko benga na molimo a retard. Yo mangu nyoso za ka na retard. Na sambela ka nzambe longola nga molimo a retard. Pour retard ezongi sa mutu sima. Retard ezongi sa mutu sima. Oui. Retard ezongi sa mutu sima. Mais TikTok na biso kuna oka kaka kuswana. Kuna kaka kuswana. Elo mususu te. Alors donc on a commis déjà na suka, on a commis pratiquement na suka bandeko. Nzamba sunga Congo na biso to sa pe makambo malamu. Sango mokonzi longo na ba polémique papa. Oza no boss. Oza boss au futaka batu chaque fin du mois au futaka batu. Mbongo ekota wana chaîne ya télévision. À part YouTube mais oza na chaîne à télévision si je me trompe pas. Mais ce que muto na chaîne à télévision osa rando na bato ba oluka na no vie. Bato mbongo baza, omoni congolais, bazaka soka somi mutuka, asomi mo lopango, na compte na yaza yamsu na $20,000, $30,000 pour na ye na riche, na bonga na vie. Bato so ba bola. Congolais za bongo. Bandeko. Bato mbongo baza. Omoni bato mbongo baza, biso congolais to linga matalana. Omoni batu ya mbongo na vie baza te bazali natala documentaire parce que moi j'aime bien des documentaires hein? Nalinga documentaire nalinga natana découvrir bananyo babonga na vie ba homme le plus riche au monde ba banani ba femme le plus riche au monde bato batonga ba immeuble bato baza elboso baza bandako nalinga nakota natala kaka basala nini na vie il faut kulukaka okotaka la découverte tout suka kana biloko te lelo tali film lobi théâtre lobi film lobi théâtre lobi okoti na Congo na biso okoti ba documentaire everything ozoluka na YouTube ezali bandeko na kota na tala basi oyo baza ba milliardaire au monde na kota documentaire na betika abwe ponga za so eloko yelinga na esprit na kota kamba mpo na kota tali basi otali ka basi na bi est-ce que basi o bazalaka na banini mi balo biso pe tozango liboso est-ce que baso baza pe kana ya solo basa sko ndeni omona pe mutu mso utane na famille riche mais avec le temps a commis milliardaire bana basi mais Nathalie soko na bi ba milliardaire Nathalie parmi les 5 ou bien les 10 basi baza Nathalie ata congolaise moko azate Nathalie boye Nigeria moko azate. Na biso Nigeria azate mais na tata côté na biso na Congo na moni ata congolaise moko azate. Basi baza ba milliardaire. Mais au moins na ba TikTok muto biso ngana mutu mbongo. Oui, on a moyen de vivre. On a moyen de vivre. Oza mutu kana yo, oza na quand même ouais. Mais ce qu'on bato mbongo nde ba milliardaire. Ce qu'on sala logo oko maneti bango. Mais ozo ko biso matala na oyo la biso ba sac. O la biso biloko soki ndengeni obi eza na bato mususu ana mbongo peut-être osomba ta 10 kabelo 20 kabelo 30 100 kabelo ana mbongo wana compte na ye akosala pe valise ya bakabelo wana mais ça mutu mususu eza ngo priorité na été mutu mususu priorité ne te nga fona investir na immobilier nga fona investir na côté ya élevage mutu mususu eza bongo peut-être mbongo kabelo akoza kana kabelo bo nenga nazanga kana na ni Vietnam boy na kosa na wata 100 émission bo lembanga te peut-être nga objectif na ngeza na somba ba place na ko laksa bino bilamba te po na koza pena bilamba za na valise fandi pe mina e akulaksa bino bilamba te peut-être nga na koya bo na laksa bino tricot na ngai oyo na somba ngo cher boy na boy mais yo peut-être oza na ndako oza na conteneur ya ba tricot
Peut-être on s'en a mongo peut-être so pesingaka boy ah mbombo zwa code vie nange changer. Mais nga so na bina na ko sela bilo ba vanta kabelo nanga eza boye elamba nanga peut-être yo za nanda ko talanga bo osika bi etamwana. Moi je ne ferai pas ça. Na ko le ba ma ça important. Non luka pe fika lo ba dunyoso. So na fandia c'est non luka vite. Pour ceux qui na bonga da na vie na ofa na kiti hotel na sala ba air belé o lo ba boy. Non luka vie. Mais na luka vie na ba fitilité te never. Na ko luka na lakisa ba tutek ngana nango. OK na tala bato ba bon na tala documentaire moko ba ndeko nanga. Na tala documentaire mo ya ba benga bango ba nani ba baza ba aza miss hein. Aza miss. Na tala documentaire mo a okota na shop a somba porte-monnaie. Bandeko, porte-monnaie na sosoma bimisa $2500 pour na porte-monnaie kaka. Obi na tali boy, moi porte-monnaie ka ya muke $2500 et bimi pia apesi. Na tala boy moi chenette moko muke atala boy $6000. Obi ke na tali boy na bi mais ba to mbomba na vie $6000. Et bimi pia. Mais biso $6000 c'est un chiffre d'affaires. Bon ça non même toi lui on sentit que même $50,000 et si les gars na ba bilo mike azo dépenser en capacité. Bato bongo baza. Bato bongo bazali. Alors merci beaucoup en tout cas, mes amours. Je suis pratiquement à la fin. En tout cas, moi, je vous aime, je vous adore. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Bibiche Mbombo officiel. Papa Sango, tika no ba nonsense wa nozo sala. Continuez moussa na yo. Ou na crédibilité, ou na combo parmi les journalistes, en tout cas, ou marqué époque na yo. Ou mati rapidement. Alors que bungi c'est lo wana te ekiti sa yo. Ou moni, deux ans wa bendo vers les bas. Et là, on est alors, s'il te plaît, papa Nangai, nous gardez toujours crédibilité. Merci beaucoup. Je suis pratiquement à la fin. En tout cas, moi, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Restez toujours connectés sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Partagez massivement nos vidéos, pardon. Partagez, aimez et commentez. Alors moi, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% News et Analyse. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.